Sepelaka na yango yo magazine na bino solola plus ya mokola lelo e bandi mbote na bino. Investiture ya gouvernement Judith Suminwa Tuluka et Sengeli Boyebake na Assemblée nationale bureau à obtenir quitus ya regroupement politique pe parti membre ya union sacrée bozaba détail na maloba ya speaker ya chambre basse ya parlement honorable Vital Kamerhe. Tobandaki lobi koyamba ba regroupement nyonso ya union sacrée o ezali na député zomi komatalikolo. Député zomi komatalikolo po ani po na kozwa ministère moko il faut zara na député zomi. Toka okitana se tina ba vice ministre metolobaki déjà avec ça o mususu ya ba vice ministre baza membre déjà ya ba baninga basangali po bakoma zomi yango moni tolobi député zomi. Mais aussi si yango na esengo po ba député nyonso ba lobby atako to sepela kité atako tozaki na kanda puisque le gouvernement salama qui sepela ça qui sauter mais to lobby intérêt ya peuple et les caliboso to ko bloquer mboka na bisoté ça na passe déjà loko la peine lobaka on a discours na nga ya mokolo ba 25 personnes na ibonga na lobaki la député nationale de Kosala Nyonso azongela lolendo na ye fier na ye dignité na ye c'est-à-dire peuple a sepela komona que député aza komilobela te baza kolobela peuple et que député azali na po afongoli miso aza ko surveiller gouvernement pour na kotala que programme oyo mama Soumino premier ministre na biso ba kotika na biso to kolandela ngo secteur par secteur moto ya kopekisa ngai te oyo ya kosala mosala na ye te tositoyoka na mokonzi ya mboka bakolongola ye il faut mbala oyo c'est les contrats programme résultat toza kozela résultat na gouvernement donc baministre bavice ministre premier ministre bozala kimia badepute bandimi bokozwa investiture mais lokola lettre na poste te bakotala programme ya gouvernement bokoya nango bakotala ba 145 territoire baoyo bazwaki moke bakorige yango ba député ba kotala est-ce que fief nanga po e bukara ki place bo est-ce que ba tiako na kati c'est ça construire un pays. Merci à tous les regroupements politiques, merci aux honorables députés et merci à vous les quatrièmes pouvoirs, les médias d'en faire large diffusion puisque l'information c'est aussi une arme pour le pays. Validation ya mandat ya ba sénateur Salomo Kalonda Eskadela en provenance ya libanda ya mboka esika zalaki kozwa ba soins médicaux azongaki pona ko remplir quelques conditions bo validé. Après quelques semaines, Oyale Kisaki Libanda Yamboka, plus précisément à Bruxelles pour les soins médicaux, Salomo Kalonda Eskadela azongaki lobi eleki na Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Élu sénateur pour l'ensemble pour la République ya Moïse Katumbi, na province ya Okatanga, Salomo Eskadela akitaki na palais du peuple Sikawapi, akenaki ko remplir ba formalité d'usage en prévision ya validation ya mandat na ye. Na kobima na ye, Salomo Eskadela atalisaki ke ako placer mandat na ye na signe ya paix, ya unité, paix, ya réconciliation. Aucun développement ne peut se faire sans la paix, sans la concorde nationale, sans l'unité, et donc on en aura besoin. La population congolaise a assez souffert. Malheureusement, les politiciens parfois passent leur temps à se tirailler alors que nous devons regarder la population. Na oetali rôle na ye ya parlementaire, surtout na matière ya contrôle, Eskadela atalisaki boye.
Et alors, effectivement, nous serons rigoureux par rapport à ça pour qu'on puisse lutter contre la corruption, qu'on puisse lutter contre les détournements, que l'argent du contribuable congolais, que l'argent de l'État aille réellement pour les réalisations, pour le bien-être du peuple congolais. Et Sengeli Boyeba que seuls 3 sénateurs et opposition bako siéger na chambre ya basage pour na quinquennat oyo. Yo. Consolidation Yabaki Nabokasi Yafachi Béton ISP Kolwezi ezali kozoba bâtiment ya sika tozali bongo na province ya Lualaba. Commentaire. En appui na politique éducationnelle, il y a chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Béton, gouverneur nouvellement élu. Il y a province ya Lualaba, Fifi Masuka Saini a initié projet de construction. Il y a infrastructure, il y a sika propre pour l'Institut supérieur pédagogique ya Kolwezi. Na Yangonde, délégation il y a étudiants, il y a institution, il y a enseignement supérieur et universitaire Oyo, basala qui descendent sur place. Pour nous palper du doigt évolution, il y a des travaux. Nous aimerions d'abord présenter nos sincères et vives félicitations à notre maman, son Excellence Fifi Masuka Saini, pour sa brillante élection à la tête de la riche province du Lualaba. La maman qu'on appelle Béton à Kolwezi nous a soutenus et aujourd'hui l'ISP Kolwezi a ses propres bâtiments et ça fait la fierté. Au nom de tous les étudiants, nous vous remercions pour les cœurs des mamans que vous avez. Depuis l'existence de l'ISP Kolwezi ici à Kolwezi, l'ISP n'a jamais expérimenté cet amour que Madame la gouverneure Fifi Masuka a porté dans son cœur pour la construction de ce bâtiment. Et Sengeli Boyeba que première phase, il y a projet Oyo ezali ko évoluer kitoko avec impact pe idéologie na territoire ya Muchacha, Musikate na ville ya Kolwezi. Occasion pour la délégation na kombo ya bétidion nyoso ba pesa merci na mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Béton Mukontombolo. Yo. Na province ya Congo central, plus précisément na Kasangulu, population mazali ko vivre na ba condition ya malungate. Bona ba détail ni élément. Caméra ya magazine na biso ekitaki na province ya Congo central, plus précisément na Kasangulu esika wapi to s'intéressaki mwa muke na condition de vie ya population oyo evivaka côté oyo ndenge kaka bozali komona boye awa tozali na cité Salongo bango awa bazali confronté na ba difficulté belé lokola likambo etali nzela ba nzela ya malonga ezalaka te na kati donc soki mwa mvula ebeti circulation ekomaka mobulu na ndenge ya kosakana te. En plus de cela bazalaka na problème sérieux pona kozwa eau potable veut dire mai ezalaka te yoka communication nzela na biso eza malamu te toyebi bekola makasi eza awa islamu shetu ba ISD eza awa morgue pe zali awa mais tant musumbula soki beti biso moto akamala l'aise même koya moto e yaka lisusu te. Est-ce que l'état solution ni nozui pona nzela oyo entre na Kasangu na kati ya salon bon ngana toto senga l'état atia so makadam e koma tina istem e koma pe tina ista po ezala bien ezala kitoko po l'état ozwa valeur tozwaka facilement te vraiment na passi na pasi pona koya air moko mona 3 jours tozaka na mai te. En tout cas l'état azalaka molende atinda biso mai abongisela biso penzela ba to yaki bana 4 to to ka mai te to vandeka to zela kaka e senga fo babongisela biso ba mai babongisela biso mai suika a likolo kuna ba pompe zate bata likolo bango so bayaka ana seto bundana ka ana mai neti awa na wenze ya Mvwemba na quartier Mvwenene na avenue Masusa population bazali na libulu moko etungisaka bango awa et comment menacer voire même route nationale numéro 1. En plus de cela, Régie des eaux a beta bango mama na mavuba mama na vusi na robinet moko ya mwanza atila bango awa et bimisaka ka mai pendant quelques jours ti lelo foin na foin et loko zo déranger biso la quartier oyo libulu oyo nzela zaki no moni mabeleza plein boy bambula bakonzi ba kipe biso te nzela ti omoni comme na beta o quartier yango zo bimana makadam na route nationale numéro 1. Donc quartier nous appelle passe à mai batia so robina mai moko awa mais voilà batia ngo et ça soki ba 2 ans mais bimaka soki 3 fois
mais robinet eza 7 heures les gars ah toza pasi mai toza pasi nzela eloko etusa biso yango wana nasengi na leta aye kosunga biso mpona nzela oyo quartier moye mituka ekota eza te ngai mona aza na motard tomataka awa na pasi nakomolalisa moto na la police donc leta aye kosunga biso entrée oyo ebonga kota se kuna tozala biso bien kaka entrée oyo na libandeli awa po eza mpe pembe na marché bamama basungaka bakonzi balekaka awa wenze moko etekaka fui awa na Kasangulu eza kaka wenze oyo ta yango deja elingi koya donc bakonzi bakosunga biso mpenza mpo na place oyo en plus nzela route nationale yango numéro 1 érosion ya moke oyo yango ezobima deya na route nationale toyebi te bakonzi balingi ekoma ya monene mpo tomona bango obia ndenge nini baya kosunga biso avant po eloko ezotungisa biso papa nzela kaka mpo esa pembe na wenze te toza bowenze oyo nakati boyebi yango malamu wenze oyo lelo soki wenze oyo ekoko beba eza pasi mingi mpona bino mpona biso mpe pasi me nzela ebebi moye baleka bamoto bakitaka bomoye baleka te camion moye ekota boye eza te soki susi na biso tola yango tosepeli ndenge boye topo toyebisa bino makambo tosusi na biso eza nde nzela oyo efali babongisa biso nzela oyo baya kosunga biso na nzela oyo mpo nzela ebebi mikolo tozokolela tokosala nini soki nzela ebebi ekokwesa wenze soki ekwesi wenze tokozonga na bandako bana tokovivre ndenge nini na bana totangisaka bana makambo nyonso tosalaka soki nzela ebebi wenze ekufi biso mpe tozongi na bandako oyo eza aveni monene nde toza boye bopitel eza na kati na se na kati ya mboka nzela eza ya kobeba bana na likolo ande bomoni boti na se kuna nzela eza bien te bakonzi ya likolo bazo na kati ya mboka Kasangulu na kati ya wenze oyo awa baso tozomona bango te toza na posa baya biso mpe toyesa ngo posa eza mpona biso toza bamama nde baza mpona bapapa ndeni bazoleka biso mama bazokende mpa papa tina gari kuna bazoleka wenze oyo eza komba mutu te mais eza nde wenze mpona mutu nyonso tu mokonzi nyonso aza na posa kati eloko oyo na gari eza te na sheli awa ekomona na pesa mpona biso na masusa awa baconducteur ya bataxi moto awa na masusa batalisaki mpe boye nga baya kobongisa nzela ya makusa soki masusa pardon tala nzela ndenge ekomi moto moye eleka eza te donc soto komi soto kiti boye mpo tomata fo kita lisusu oye na moto boye batindikaka yo me toza badepute bakonzi baliaka bambongo to nini biso bana moto tosunga peuple mpo bango mpe basunga biso etake bakonzi ya mboka tokokuba ntango tokomaki na pont Manoka na carrière mawa eta ya pont ezali lisusu malonga te moyen mituka ata moto eleka lisusu ayo ezali te population bakoma kokatisa na ngambu na makolo na bacharge nyonso awa esali pasi yoka communication papa tosepeli kolobo parce que pont oyo bande bukana ti lelo oyo souffrance eleki mingi ata kutu mituka ata bamoto kwa kokatisa na ngambu te soki tokomi kaka na ngambu ya biloko tomemaka na mutu pasi eleki bobongisela biso pont ebonga ndenge bato nyonso bazalaka po oza na poso okoma na pota ndako na pwa tokoma lokola na bamboka ozomema bakoli na mutu ozo katsa na bakoli na yo esi bamoto ebima po efacilite biso na bamoyen de transport mais oyo biso awa moyen kokatsa ezalaka te po oyo banda frama etikala frama ekweya ata mutu ya Congolais nana monanija ya kobongisela biso po awa ya Kasangulu bongo bango bamikunzi bakosasuni bango bazokolia na bango bien population kaka ezoko souffrir poze ko filmer ka mikolo nyonso tokomona mukonzi oyo toye kobongisa pont okoya boyo to pensa onga kutu naza na parti ya président bakoya soki batindi ba timo ya lelo bato basosoka babukana bokosi bato ebele to lembi bino pont oyo ekenati na nzela péage donc poka ndo yebo kita na pont oyo ya munene otala esala fante ya munene pont wana elinge kwe alors soki babongisi pont oyo ekezala nzela meme wana kuna bazosala mituka minene bandoleka ekola lete eza koto bekola eza koto soki 6 bana bakatisa boye na tsera mbula bana baya bakende klasi eza te gouverneur aya awa azonga batu nyonso bazoya peuple bele eza koto toza na posa ya pont papa Félix Tshisekedi atala biso na Congo central na Kasangulu abongisila biso pont oyo Papa gouverneur ya province ya Congo central, ba notable ne Congo, beli national pe provincial ya province ya Congo central, message ya population ya Kasangulu ezali clair, ba lembi ba promesse na bino, yango ba se décider, ba funda bino epa ya papa, veut dire ba funda bino
epa ya mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo po message na bango ekoma po awa bango bosalelaka bango eloko moko te mapapa na mapapa ete ya bino hekejo. Gouverneur ya province ya Sankuru Victor Kitenge Kanyama ayambamaki lobi eleki epai inspecteur général ya finance chef de service monsieur l'alligator Gilles Alingeti. Reportage. Félicitations. Merci. On a quoi accompagner vision ya mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Oetali amélioration ya vécu quotidien ya ba congolais et sengeli kolandela certain nombre ya ba préalables liés na gouvernance ya ba finance publique na optique oyonde nouveau gouverneur ya province ya Sankuru Victor Kitenge Kanyama akendaki kokuta na lobi eleki na chef de service inspection générale ya finance monsieur l'alligator Gilles Alingete po na kobeta lisolo na Oetali gestion ya province na ye. Kasi sengeli boye bake oku ya masolo na bango balobelaki pe ba question liée na ba défis économiques. Na occasion oyo Gilles Alingete chef de service ya IGF apesaki ba conseil po na ko privilégier cohésion entre exécutif et gouvernement provincial pe lisusu po na ko plaider cause ya province na gouvernement central oyo ezali censé ko pesa makoki po na développement ya province eloko eko permettre po na ko matérialiser vision ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il faudra que le gouvernement central puisse suffisamment intervenir pour permettre au gouvernement de Sankuru de disposer des moyens et de faire des actions qui puissent être dans le cadre de la vision de son excellence monsieur le président de la République, chef de l'État. Tangu azwaki maloba Victor Kitenge Kanyama talesaki ki ako travailler pour na ko concrétiser vision ya mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yangonde avec senga lisungi ya gouvernement central. Le Sankuru, c'est une province presque oubliée. Nous avons besoin des appuis du pouvoir central dans plusieurs domaines. Si aujourd'hui le chef de l'État qui attend de nous voir mettre à l'œuvre sa vision dans le Sankuru ne voit pas les choses se réaliser, bon, il va se poser des questions. Maintenant, nous avons besoin que le pouvoir central, effectivement, puisse nous appuyer et nous aurons besoin de l'accompagnement de l'IGF. Ah oui, Congo ya Fachi Béton, ezali Congo ya développement, Congo ya le peuple d'abord. Qui dit mieux? Yo. Anyokola population ya quartier Révolution tozali bongo na commune ya Kisenso Rakai kulu na munene achamaki maboko na la police bozo balite. Babenga kaye Rakai mwana mobali oyo bozali komona azali suka na kuluna oya nyokola population na ndenge ya kosakana te. Tozali awa na commune ya Kisenso na quartier Révolution, plus précisément na point chaud Freddy Lifenge oye kumbamaka epa ya commandant force. Selon ba information tozu sur place awa na Kisenso Rakai defoite bakangaye balemba yoka kasi communication ba commandant ya la police basali. Kimia na biso eza tozu mutu mabe topesi bakonzi tozu mutu mabe topesi bakonzi batu mabe eza lokola ba messe o Rakai yo mona komina na tolo na a yango nde komo na imaginez ko mutu na kombo Rakai akute na mutu kombo Benjamin est-ce que c'est bena ba sa fontaine na olia muninga eza Rakai nde mutu olia muninga ndo moni lelo akoyi na maboko na biso tokomi ko raisonner une fois qu'il est na maboko bakonzi po toyebika bientôt la opération ndenge na ndenge ezobanda bato basengeli kosala couverture po enlever le rideau ya opération eza ba messe Rakai bakuluna oyo ya makasi oyo commandant force azokangaka na liseso bango za élément mabe par rapport ya ba élément oyo tokangaka ya ba masque Rakai pasa na kati ndenge tokataka etu wana yango turo tosuye mbala o mbala tokanga ye kaka okanga ye okwa biso na kima komanda ya biso Freddy Lifenge atinde biso komanda na biso force po tosembola nde mosala tokosala pena mosala tokolemba bango te so bango batiki te biso mpe tolemba bango te elongo na leta tokosalaka mosala tosembola bango pena na ndenge elongo bani soki atiki te wana etali bamama bazali babenda bana matoi
parce que totomboka tosala nde mabe tokangi ye totindi ye mbala moko toza na mposa bato ya boye te. Ebongo ntango bapesaki ordre ke bakende na ye acquis des droits Rakai plaira. Ah oui, boende zalaka population ya commune ya Kisenso, plus précisément na quartier Révolution, balingi kimia na secteur na bango pe basengi ki Rakai akende bisika bazali komema baninga na ye. Na kiete papa na ngai. Okende. Te na kiete. Okende. Na kiete père. Okete. Oningo zalaka. Ben na sali mabeti na Oningo zalaka. Thank you. Ninango silaka te sola plus ya mokola lelo yango ekomi na suka botika to souhaiter joyeux anniversaire na Dorcas Ndaya de la part ya Nana Triple N. Naomi ezali koyinda mabe mokola lelo tozali kolia tozali komela avec impact pe idéologie bosepelaki na ba image bopesa merci na Serge Lokondo azalaki nasima ya caméra et longo na Israël Mbuyi 3 fois champion play mobile ya Simoko azali de retour régie finale simamaki na main de maître et directeur technique l'ingénieur YM Carré Bama Tabakita Baba Kolma Belenga ina bino tukutani lobi.